attendez-vous à quelque chose de merveilleux. Je vais vous étonner. Dans combien de temps? D'ici là en tout cas. Les internautes, 3W, Boboko ya Boka. Boboko ya Boka, 3W. Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai quoi, devant tous les fanatiques. C'est votre souhait, ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme je suis... Yebi sanga mwana mafifio nalembi koyoka bilobela ya bato nga nalembi yeye nakozoka na motema awa okei ye sanza mikolo poso tofandi na yo yuyu ozongiselanga motema oyanga mabanzo nama toyebi pasi ezali makasi me tolingi koyeba pasi tomoni ovandi na se ozali nani nga naza leki ya papa Wemba naye kolela yaya nanga akufi ozwi sango ndenge nini oyoki ebandi ndenge nini akende toyoki yango ka briskema ke akende kobeta concert ka briskema toyoki ke akufi yango nde toza. Il est vrai que corps et que y a awana kisasa yo pona yo en tant que membre de la famille ozo senga na autorité bolela yango ndenge nini? Non, senga na autorité to sanga na biso nyonso to lela yi ensemble. Mama koka na ete. Ya koka qui ka partir à 9h de qui et toute ça qui na information de na face. Tu as confirmation à la chaîne Nabiso. Tu as surprise pour Nabiso, tout ça été. Tout le monde a information négative, confirmation. Tu as comment à la presse, on va confirmer. Nabiso vrai mais tant que Azala qui n'a programme, il a contacté. Mais tu as dit qu'Azaki n'a bien, Bella qui a comme elle est bien, mais où est ça libre brusquement. Toi sous les chocs, nous avons vraiment sous les chocs, tout ça été quoi. Si on a eu proposé et le que brusquement tout se préparer quitter le côté unité au proposer l'ondé hein papa nangai to kolela na kimia bon ko lo ba ko proposer na sens ni to s'attendre quitter le moyen brusquement to préparer le monter to programmer la zamana matonge na ibana papa Wemba à partir colonel Jagger pongana vandaki na Buburu tozalaki na hôtel na Bouquet. Alors papa Wemba azoya chaque jour pas na Jagger grand frère nanga propre to fani na bandago ba voisin. Alors papa Wemba za vient nanga propre to balanga depuis kala à partir Jagger. Bon matanga auto moni ndenge ka ya Marie Musambu et ça la désordre makas parce que façon ba organisation ko malamte. To lingi maloyo bale la papa Wemba na kati ya martyr. Ba tcha bembe na kati ya martyr. Ba to baza na ba balcon. Bah officiel basa la carte il peut sécurité comme ça la madame comme ça to relève avec honneur so ba les libanda martyr comme organisation comme bongote to le qui monseigneur moqué na kata 20 mai trouble mo za la kité to le cardinal et ciao na kata 20 mai trouble mo za parce que bembe za la kata stade ba to za libanda na ba balcon ba zo na événement na libanda na musika. Alors, si bembe ya papa soko papa mbeye ba changu na katikata martyr ba to bazala na ba balcon le ko ba to ba la match ba sala ba honneur nyoso ba organisation comme ça to le la kitoko mobule ko zalate. Papa Wemba zali musicien international. Bon, na ya bi que martyr et ko contenir batote. Papa Wemba za musicien international na Congo oya beta na ba pays ba grand pays le ko la Japon, Amérique, Europe ko lobate. Donc musicien mo côté Congo la beta na Japon. Seul musicien qui est dans le Japon. Alors papa maza grand musicien, place mouchoir le laya malam ezate, place ya ele ki malam kaka martyr de l'indépendance. Martyr de ton contenir. Na kata terrain, et bien na terrain, biso ba toto zala na potou. Merci. Moninga inaoti Barombo. Nazali fan ya papa Wemba. Na lingi matanga oyo eleka avec ordre. Et loko naza kosenga na général Kanyama
tia sécurité ya bien esala te ke bazwa kaka yango bakenango bon nata gouverneur merci beaucoup et déjà te ke bazwa yango bakenango kaka mbala moko non papa Wemba zali artiste munene na kati ya RDC na kati ya monde entier donc en tout cas basala ma ordre zalati toke cimetière calmement et sûrement to boye zalaki o bazwi kora papa Wemba bugu wana tuka et simbate na confirmer de na lobito il faut na sala effort na koma na molokai na komi na molokai via kufi esali pasi makasi pona Congo mobimba OK suka na nga ngwana naza na pasi makasi idole na nga tala idole ya grave na éviter peut-être JB à Rozonga place nae mais lui il était idole le premier idole voilà kisibiso voilà ta chaussette basala kaboé voilà ta chemise à bien tchaka chapeau c'est lui papa Wemba kaka mais papa Wemba za mission bunga te papa Wemba za star moko international monde entier ba yebié le tinde tozolo babwe partout dans le monde entier papa Wemba aza mission bunga te kombo ya Wemba wana côté na ba dictionnaire papa Wemba za icône moko mondial aza mission osakana te abet na ba Peter Gabriel c'est le seul musicien na Congo a teka 750 000 exemplaires aux États-Unis mingi bazo ba disque d'or a monyanto ba 5 000 exemplaires ba fo ba disque d'or total vieux disque d'or a vieux mon amna ke o eza disque d'or moko au niveau international to peintre mutu moko munini na kata mboko mais nzambe pesa ki pe nzambe azui oya ye donc mutu kwa papa Wemba en tout cas eza penda to ebite ba tondi ngwana to ko so bon na Congo po asali ba filmer aye azui musique na biso kaka musique oyo ya biso simanda oyo ya tunda aye mbina ngona na monde entier ba yebi yango aye mbina mindela c'est ba featuring même na Congo awa as majorité ba musiciens na bango ba featuring en tout cas eza récrit ma casse pour na papa Wemba icône munene ya mboka muto atombola ki bendele ya mboka oyo mokili mobimba. Nous venons de le perdre. Alors tout ce que nous pouvons demander na ba konzi ya mboka batika biso tolela papa Wemba. Qu'on nous laisse pleurer papa Wemba. Ba papa Wemba bazaka mibalete. Azaki moko atiki biso. Biso to koli na musique na voix ya papa Wemba. Et les lorsque otali na mboka oyo dans chaque jeune, dans chaque mukolo, il y a du papa Wemba. Alors qu'on nous donne l'occasion et la chance de pleurer papa Wemba. Basala makambundenge et les cas qui la fois passé. Ezali makambo politique te, ezali nini te, to bungisi mutu munene ya mboka, musicien munene, star munene, ayebani mokili mobimba. Papa Wemba n'appartient pas seulement à sa famille, ni au Congo non plus. Papa Wemba appartient au monde entier. Qu'on nous laisse pleurer papa Wemba. C'est une demande que je formule à l'endroit des autorités Yambo Kanabiso. Bapesa biso ba moyen makoki yakolela papa Wemba. Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai quoi, devant tous les fanatiques. C'est votre souhait, ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments qui, ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Nos internautes, 3W, Boboko ya Boka. Boboko ya Boka, 3W.